très impoli loko nini etiaka qui impolitesse tina niveau ya okendo finga vraiment maman muninga nga Alrib Kapinga et choqué nga vraiment makasi sali nga bien te maman Betty okoye bisanga parce que yo ozadana carrière koleka ngai donc lokwa ke makala l'air akobima ete ya na souffra ki na makala na lia ki vous voulez ba pepisa ki nga ba nye ba katisa ki nga ba bilanga na bakatanga suki do basala ba blaisage o ba bléir rien donc écoute etanga kobima je ne pense pas ce qui azana mutu o e fonctionnera malamu aza bien éduqué akoki su ko finga fere moko ba vie o ba soutenir biso bien ba mère ou bien ba sœur o ba soutenir biso ba yeba que mutu so asali pe mabe fo tike no mabe na enanu e corriger pour ceux qui bobimi c'est quand to mona ko mutu asali boy bobimi c'est Karine Mokonza fingi bokote lié bobimi c'est oh nani boy pas tu fi oh nani Gloria Olangi a fingi bakoti se makala après 2 ou 3 jours abimi na e tango bima a soit sous ma peka de baba ko ma peka Paulette donc encore manisu eko donc été à mon c'est normal attends na fingi ba kotinga na prison na obima nanga mais so ka fandi kuna beti loko ba pa tu refi ba beta ba moi hein quand tu refi beta ba moi na kata prison au lieu que tanga bimaka langage échange même si le na yama na émission na botala donc on sentir que akolo ba sous ma be à maman si déjà ma patate. Libanga Show, Libanga TV, lelo na kati actualité na pesi bambote nanga avana banda émission na biso journal lelo na pesi bambote nanga na ingénieur Dave Mbama bambote nanga na mama Betty Masengu yende coaching solo grâce à maman de bomoninga liboso na bino na émission na biso lelo na yambeli bino mama Betty Masengu aza journaliste na kati Libanga TV na tozolobela na actualité ya Gloria Olang. Bonjour na bino nyonso esika bozali mama Betty Masengu bonjour. Bonjour Alrib Kapinga. Donc bon mais ça donc c'est une nouvelle journaliste ou une nouvelle chroniqueuse na kati Libanga TV pour na Libanga TV canal Future One Africa Promo 243 les la chaîne il y a formation peut-être centre ou école de formation awa bazora journaliste à batuté donc awa nde ba forma ka ba journaliste et donc ils ont le quoi ba ifasik ba ina siko chaîne ya télévision ou chaîne ya YouTube ils ont formé donc surtout formé ainsi que l'ingénieur Dave Mbama allez et puis si on m'a kambuma moko donc ba journaliste ba leka awebele obomo na basala awo basala ba site mususu donc la fierté na biso hein donc Alrib merci beaucoup na ndengo invité nga to le belaka actualité ezoleka makambo ya Gloria Olangi na Ferregola lelo Gloria Olangi na prison. Vraiment Gloria Olangi aza na kati ya prison mama Betty makambo oyo ya sali mama Betty yo mona ondeni. Bon pour nanga vraiment nakoki jamais ko applaudir makambo Gloria Olangi sali les eloko moko c'est vraiment déplorable biso ba chroniqueuse nde tozo fingama biso ba chroniqueuse oyo to sala musala na biso sans polémique sans kofinga ba musicien sans kofinga ba chroniqueur ou ba chroniqueuse ou ba danseuse to sala musala na biso na droite sans buzoba toza kofinga mande balobaka kaka muyaka moko afinisa bayaka nyonso donc les eloko jamais tokoki kosepela nango nga vraiment Betty Masengu en tant que journaliste chroniqueuse et puis animatrice formée à l'INA to bandi musala olelo te ba Gloria Olangi wana babandi musala na sima na biso bien que ba ye nango na bambutu mbuto bango basala ka po basala ba buzz basala ba succès mais bon ça que à venir et pour rattraper bango donc ça vraiment déplorable Mutuloko la Ferregola
yo chroniqueuse moko finga mama wa botaye yo chroniqueuse to loba que non asuba nanda kuna yo amela masanga nanda kuna quand même il faut avoir du respect avec nos artistes faut respect zalaka pour à part que journaliste bazana ba grand frère na biso ba grand frère so otali âge à faire rigolo otali âge à gloire olangi et balanité et cocanité on comprend otali âge à faire rigolo otali âge à bêtima c'est et cocanité. Donc baza ba grand artiste baza ba yaya na biso nan pona banda kuna biso na ba famille na biso toza na ba yaya toza ba yaya basi toza ba yaya mibali toza pe na ba mama donc ton yo leka na télévision ozo finga mama ya artiste munene lokola faire rigola eza neto fingi mama na yo pour biso ne ba kolisa biso moi dans l'éducation la ngai je suis bien éduquée oh maman na nga mama Katiba qui s'en appelle si ba mbote a éduquanga ngala mwana soda oui mon père est soda colonel Kayembe na kati ya Kamina malheureusement biso tozo vraiment chance ko na papa vraiment boité to kolimi na maman parce que éducation maman pesi bana donc c'est une bonne éducation ayebisa biso nini soki mwana okoli mama ya camarade na yo aza mama na yo papa ya camarade na yo aza papa na yo yaya ya camarade na yo aza yaya na yo donc na koki jamais komo na kokomona mama ya ba Arib Kapinga na benge mama ya ba Arib Kapinga bonjour bien papa ya ba non benga papa bonjour maman bonjour ndenge moko fait rigola alors lokola grand frère na nga ndenge na mona ba Benito Dicap donc la PC Bambote kuna pesa za na Kolwezi lokola ba champion Kayembe na kasa Kenya lokola ba ya nono photo donc avec grand frère donc tangu na oloba likambo na ye fona se référer na ba grand frère na nga oyo tobotami na bango eza me otobotami na bango te oyo pe baza mikolo na nga na âge donc eza iloko moko gloire olangi peut-être azan éducation wana te oui permettez-moi vraiment de dire ça azan éducation wana te parce que monto a une femme ou un enfant bien éduqué akoki jamais ko finga mama ya muninga bien mama ya grand frère na ye pour faire rigoler à grand frère donc à part ma sentiment aux alaranango na éviter sur la vie privée na eto kokota la katwana te c'est sa vie privée elle fait sa vie mais biso to lo belaka la vie professionnelle na eto carrière na journalistique ndenge azo manquer ba artiste na biso respect eza mabe biso ba chroniqueur ou ba chroniqueuse en général faut to telemelelo koyo soki to tiki yango donc dès to lo baka trop c'est trop donc nga penza na lobi bravo l'artiste bravo fait rigola donc a sali elo kwa malampo lobi moi non so ko lo bana munoko yo kate il faut film oui chicote on le ba Félix Oisé quoi peut-être on a film na oyoka donc ndenga ke makala bongo et côté ya ye biso ba congolais faut film bukaka voilà surtout biso ba congolais toyoka na film so na munoko boye ete ya ete donc lokwa ke makala l'air akobima ete ya e na soufaki na makala na liaki vous voulez ba pepisa kinga ba nye ba katisa kinga ba bilanga na ba katanga suki do ba sala ba blaisage o ba blaire donc et côté ete akobima je ne pense pas ce qui azana mutu o e fonctionnera malamu aza bien éduqué akoki su ko finga fere to mona kengo pacho RFI tant ce qui aza vraiment bien éduqué tant akobima ako se corriger ande balobaka les conséquences corrigent mieux que les conseils peut-être on peut se conseil ando yokaté tant conséquences et corriger la côté prison ya makala tant akobima ako finga lisusu fait rigolater donc ezé loko moko biso ba chroniqueuse donc epesa bi et la leçon pour na biso. Vraiment merci beaucoup maman Betty Masengo. Alors on a lignina tout na maman Betty ndenge bakangisi bongo akoti na makala parce que na Congo oya biso mutu na mutu azana ba parapluie na ye ba garde fou na ye akoki ko contacter batu mususu bake ba bimisie yango wana ezopesa bango peut-être mutu makasi te po ba continuer ko finga batu na télé exactement eza yango pepesa mutu makasi oyebi que Arib Kapinga donc ozana colonel moko boye oyebana na ye bozana vie na moko bazana mbongo donc tango fingi fait rigola akangisi oyebi ke parapluie eza parapluie azali obimisanenga nde tomona rango papa tu refile bakota ki prison makala bien que ba artiste mingi batika ki enanu
biso to sala ba émission ebele pour na ko sengele ba pardon pa wer en sol pa maman pasteur si déjà ma place ma pata na pesi ba mbote maman maman pasteur maman mute maman lamu maman wana na kutana na ebote mais na sala ba émission quand même na lobela kai parce que ala une femme modèle hein to mona ba artiste ndenge mo na Gloire Olangi tangu bakangi oh vie moko boya na mbongo ayoki bongo pa akia bimisi et puis c'est écoutez ya été bon et kata na fingi ba obimisanga ta ba kotinga kasho prison makala na kobima donc ezali loko moko ba vie o ba soutenir biso bien ba mère ou bien ba sœur o ba soutenir biso ba yeba que mutu so sali pe mabe fo tike no mabe na enanu et corriger pour ceux qui bobimisi quand to mona ko muta sali boy bobimisi Karine Mokonza fingi bokote lié bobimisi oh nani boy patchwork fi oh nani Gloire Olangi a fingi bakoti se makala après 2 ou 3 jours abimi na e tango bima a soit sous ma peka nde baba ko ma peka polette donc encore malisu eko donc été a mon nango c'est normal ata na fingi bakoti nga na prison na obima nanga mais soka fandi kuna beti loko ba patchwork fi ba beta ba moi hein patchwork fa beta ba moi na kata prison. Oui, que tant que langage échange, même si les gens n'ont pas d'émission, n'ont pas donc on sentir que à quoi le bas sous ma bé à maman si déjà m'a pataté, à quoi le bas sous ma bé à ouer rassonné. Donc pour la nuit, été à qui bah moi afin d'être à souffrir pour là la no banzala, pour là la no na place ya ma bé. Et bah ma souba solo tala so yo mtobe sana ka libanda ka mupepa libanda ndeza na ngwelengi parce que moi yo mona su ozwa mupepo ezate moi yo mona su batu ezate okomi donc na place moko na ba condition moko vraiment très difficile et côté ai donc ba vie on a bo soutenir ba fan hein o bo soutenir ka je pense bino mo pe et ça bino passi bon c'est plan nangote na acte Gloire Olangi sali ko finga maman a fait rigola donc botika ena nous hein nde balobaka la loi est dure mais c'est la loi vraiment oui maman Betty mais nalingi balandi na biso sika baza partout dans le monde bazolanda biso sur Libanga TV baye bake eloko nini oyo epesa bango mutu makasi parce que aza très impoli loko nini etiakae qui impolitesse tina niveau ya okendo finga vraiment maman muninga nga alrib kapinga et choqué nga vraiment makasi ça nga bien te maman Betty okoyebisanga parce que yo ozada na carrière koleka ngai nga naza mwana ozo former okoyebisanga mwana yo pona za na image ya bien eloko nini oyo ezo pesa e qui impolitesse tina niveau wana afinga kaba mama baninga. Voilà, en tout cas une très bonne question. Félicitations. Dans normalement les pères formation ils ont quota papa d'Avouba l'ingénieur, le papa de Joyce Davlin et là vraiment ils ont payé sa ba chroniqueuse ou Gloire Olangi mutu makasi ils en ont de 1 bato ba soutenir ba fan o ba soutenir ata fini na ba commentaire beaucoup misae kaka. Donc, beaucoup misaïe. Il y a moins de personnes. Ils ont passé sous tout ma casse. Ils ont commis ça sous très impoli. Alors, ça sont très têtu. Alors, ceux qui a fini, bino ba fano bo soutenaka. Bo condamné. Je ne pense pas à oya sous a finga les sous maman faire et toi finga faire rigola. Non. Donc, bon encourager quand même les maltais. Moutou soit sali mabe, bo condamner la mabe wa sali. Ceux qui a sali malam, bo applaudir, bo féliciter, bo encourager pour ça la malam. Donc, ils ont les locaux qui sont ba fan. Et ami balé pesa ba artiste bango moko. Pourquoi ba artiste on a biso pe ba mi kitisaka bango moko? Au moins la artiste monsieur oui dans la vie privée na biso ko kota na katité. Mais quand même bo se respectaka. Otali na nous o aza chroniqueuse. Tant on est beaucoup déjà dans relation amoureuse naïe d'office. Bango soutien vraiment d'office au mato kita tout le monde a même papa 40 ans soka bimina moi na 12 ans tout le monde a 14 ans respect aux asouté moi na koko il savait papa on a fukama parce que mon na bazana ndé voilà tout le monde a au moins soupé a BTP mbata yo pa na benga ki lobi téléphone les qualité ouais ni au moins a ko BTP mbata pour déjà à la qui ça déjà nudité na pas moi na wana dans des moments même na ba artiste musicien na biso tant des choses bimana ba chroniqueuse oyebi ke na bimana déjà na chroniqueuse moko boy ou bien yo chroniqueuse obima déjà na musicien moko boy donc d'office respect ça la rasoute comme ça déjà motu impoli au moins que aux assos au respect ya envers artiste on a été on commence à n'importe quoi ko lo baba buzoba pour déjà au moins nudité naï donc c'est le côté ça pensa leçon na ba artiste musicien na biso ainsi que na ba chroniqueuse na biso ya moko voilà.
Ok, merci beaucoup. Bandeko balandi bisika nyonso bozali dans le monde entier. Boyoki mama Betty Masengenge ayebisi bino ba information nyonso apesi bino ba conseil oyo apesi bino ba fan na biso pe botika kokotela batu. Donc yo esikoza ozo kotela soki lelo lobi afini mama bino est-ce que yo ko sepela nango? Donc okoko sepela nango te botika mutu a subir conséquences na makambo oyo alukaki na monto comme na suka émission na biso mama Betty bandeko balandi ba fan na yo ya Libanga TV okoyebisa bango nini s'abonner donc abonnez-vous massivement sur Libanga TV télévision na lobara, vous ne serez jamais déçus. Libanga TV eza libanga eza dédicace Libanga TV eza kayu otalaka mutu akena libanga net bino na poto bola mukata tonga na ke kayu na ke libanga siko libanga ngonde yango donc Libanga TV na kata YouTube donc bo s'abonner belé bolinga Betty Masengu ezaka eloko moko soutenir ngaka soko s'abonner ils ont soutenu biso na ba prière na ba conseil na ba genre ba émission bolingi to tiela bino poto na ba émission ebele to tia a émission santé za émission musique ba émission théâtre émission ba pasteur ba émission akolia net kalate bozo arrive kapinga déjà d'ici là émission na hizo côté émission coup dia mbote et donc il a ça biloka uniquement cuisine congolaise sikotaka ba biloka bon na ba chaîne ba YouTube musu ezala du début jusqu'à la fin du matin au soir ka kofinga na kofinga donc biloka bon eza mabe été ya gloire olangi bisika zali et donc à subir nos conséquences là et au pesa maele. Merci beaucoup déjà na ba fano bolinganga la joie de Pichou na la carte à France l'hymne national. Je pense aussi à celle qu'on appelle donc il y a benga mingi Serge Julie Mindele ya sunga fondation Betty Masengu à Katia Suisse. Bisous aussi à ma maman chérie maman Kati Bakisa maman Jeannette Bakisa maman Nangai maman Leki na Canada maman Bajino ya ba Stéphane Kezi Belinda Bakisa et ba Claudia Bakisa maman na onze la kaba matériel professionnel et ça langa bien mon salaire avancé pour tout ça ka makamo bino bolingi biso to sala. Donc voilà, je pense à ma maman chérie maman Kati Bakisa. Bisous à John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis, Tommy Nakata à Londres, champion KMB na Kenya, Blaise Tava na Kenya. Merci beaucoup à vous Harry en tout cas de m'avoir reçu dans ton émission Libanga Show. Merci à papa Dave Moubama l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin. Merci aussi à vous ma fan de soutenir Rabiso. Je vous aime énormément et de bonnes choses à vous. Bye. Merci beaucoup na monto komi na suka émission na biso et le mona journaliste na bino moi sapembe Alrib Kapinga moi sapembe akoti angumi nanda kute moi sapemba zanga lisumu vraiment ne zanga ina pesi bambote nanga na équipe technique nyonso mbote nanga na ingénieur Dave Moubama ba image on a boss vraiment ya solo Boss Moubama takaye kolombo kole loko imto asala keto za liboso na bino trop de ba bisous na bino na pesi mbote nanga na famille KBG nyonso Nata KBG Gustavi KBG Grande Dame Bansele bambote na esikoza sans oublier Mike Bola na pesi mbote sikozali au revoir. À la prochaine, de gros bisous avec maman Betty Masengu Lela Bino. Beau s'abonner vraiment, toi on a posé na bino. Voilà. Merci. Ciao.